très heureux de vous avoir dans votre émission Chaise de Star qui est présentée par moi, Chimène Loki. Molo Belina Bino Oyazali wana disponible pour nous luka peko continue toujours que ça la barre recherche na gauche na droite les lots ozali na invité na biso spécial otokolobela makambu tout à l'heure nako profiter na sima régie na nga ya ko pesa mbote na Medi Ngwadi oaza ko sala bomo na Chimène Loki azala net azali ezo sala ka kano je veux remercier mon boss papa Edo Amani et accompagné avec sa maman maman GH côté bazaba mbote ya trop na kopé sa cordon na ngai ekibumba ba grosse salutation côté azali bon lelo to yambeli bino artiste comédien moko na kombo ya Linda. Bonjour tante Linda. Bonjour excusez dans un selfie mais ce n'est pas Linda, c'est Lindon. Lindon déjà bonjour yomo kopé et puis na ba fanatique tout balingaka tantine Lindon le Kardashian quoi. C'est ça. Ezalaka Linda tende Lindon parce que moni même ata soki obambi libanga na porte mona kangin so bami na ton kolo mais so vi tono peno matina ngo pena na ngomba moko boye omona tangi bandi ko kweya omona bna keke ngolongolo kene non wana sko ndenga linga ka place sukela ka na pesi mbote déjà na batutu balinga tantine Lindon Mary Ngwabia à la pesi mbote grand caméra woman quoi en anglais caméra woman et mbote na ngai na aigle jaune filo lumingo et bela et puis Belbishi Mubunga na bossa na hôtel exaucier et puis Emeris je vous dis des gros coucou mes copines chéries que j'aime beaucoup qu'on est ensemble. Merci tanti Lindon. Nazali na mituna mwami bale misato o na koluka na e bana émission ya lelo oko ebisa ba fan club no o balingaka mingi. Eloko nini e poussa yo vraiment au ça la comédie. En fait mutu na mutu azakana excusez-moi na bungama pour na boniso inda ça va barder. Mutu na mutu azakana na nina yeyo muninde tozaka bona vi papa toza maman nda bona ko bota mwana nga moko boye et nazo remarqué que mon oza parfois na ba talent lem susu yemo mwana nga ze bato kwa ngana maman na yebi ke na mona kete no nde makama mokile tambola il n'y a pas de son métier mais il y a que des sortes de gens alors Ye mwana ngosko na osenga sikoyo na mutu moko a orienté ye pas pousser na musala ngo vraiment salango comme il faut ou bien apprendre ngo na école ou bien dans mon institut national de l'INA donc c'est ça mais nga vraiment c'est inné. Alors c'est vraiment inné eza musala oyo nzambe mutacha batano nzamba iba na yeke no tantine Lindon akosa na musala théâtre soit disant musala batamaboke batba fingaka. Oh le loba comment changer des maloba quoi. Ok, c'est dans la dit bien tati Lindon donc azala inspiré par Nzamende za mwana botami na don na e ndenge tantine Lindon a botamaki vraiment avant dika abonde za boni na za acteur, actrice. Il serait bien, là tu as bien parlé. Mais franchement, en fait, on a école déjà dans Zotanga, netinga la tanga mina berme di saliwana muni. Il y a des fois on est tout à l'heure tout ça ba talent mo boyo mozo bimisa tant bozana ba mi, ba journée culturelle na école mais yo mozo yebate. Ba zo zona ba journée culturelle et ba mikolo balé comme mon babité non mon a déjà comédien mais souba ibo pour son goto as aventurier tu vois et les longs ambassali parcours vite fait yo le que pas venanga Jojo Molex na pc mbote belé en Afrique du Sud na lobango et puis né comme on a qui bimaté directement na yekota mamba le sombe Queen Mother la reine d'Angleterre maman zo mama kilo d'Afrique quoi yende muta façonna ba tantine Lindon nande konema mobali boy belé tante Lindon sikoyo ti o incarna rôle à la tantine Lindon o se sentara gêné te mon mignon garçon à tantine Lindon n'entenga mabité en fait non se sentir gêné comment et mutana parna c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire moi je ne suis pas piqué venanga tati yanga la mukulu musi mobali ya bijou a misi na pesi mbote place azali azolandanga aza parmi bato bancourageanga trop balobananga eza musana nga mutu na mutana domaine na ye
soko sa kandunda sala nduno saka kwanga sala kwanga yo ka omoni na bato so bana kongo ka ba kwanga tikela bateke poani ba remaka ke bateke basala kwanga bien et ngape loka na osa musala ngo bien na moni ke sa ke na vivre o yo pexanga yo mama na nga yo tata na nga yo koko na nga na ndeni nga na musopo moko te excusez nga kasi ba lobela nga yo nde totuna malgré n'importe quoi il y a des sortes de gens au bazar mal éduqués tu vois tu passes et puis ya bandu ko finga il y a net comment misa na ngondi matin o biso ba fingi trop il bandele salo passer comme mon normal heure mo so sali une semaine ba fingo to ba finga nga te po anini encore et arrivé là bien peut déranger abino o l'équipe ba tumbolo te ba fingio te ba finga na bango ba finga ibo no sani siko ngapena ko soki muta babiso moni mutalibo maibio bilamba belela kaka kolande mutakata ba kasabino be batama boma ato fingi ka kipa ki kokolo do mona ba kipote obika kipa ki kokolo ozo fingo ozo ba ka kip dona kipoto kamna kara pena ya niveau moko o jibalo bakate j'étais bloqué donc na bloqué na pensée nanga na bloqué na ba calcul nanga na bloqué même na projet que soi-disant la bête à liso na yo j'étais bloqué. En tout cas, quand on a papa chéri des gars, j'étais bloqué, on a photo Lukato, j'étais bloqué, on a tellement de continue à Lukato, j'étais bloqué. Tu peux pas casa que l'on éliminer papa chéri, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. En fait, on sort les messages boinding azana ita on a l'emso yebité, hein? Et puis directement tu parles comme si, pas moi quand j'étais bloqué, mais c'est ça qui m'a dit. Papa chéri ça libre pour animer, pour l'accès au kazane ka JB. À commission Asa parmi les artistes au album mais on a marché te metti lilo so taliba banderole par-ci par-là toi beta rajbe madazate ben oui là c'est vrai te ba gros bisous en tout cas nazaka na souvenir à malam jour pakolanga ba jour ngot tolana mignon sege maniata c'est une heure. Papa chéri, je profite aussi de saluer papa chéri banana ata kabambongo pamba kubepselanga ba projet papa chéri yebonanga papa chéri joko kabela nga se toko sata remix te na pesimbo te na JNT service wabi agence ezaka moko bana Paris bako tsaka biloko na bango na Congo ekomi okena ngola otiepe ekomi JNT service yave nanga janonga matusevu feka nde toloba nde to sala poto mona sérieux na kata musala JNT service nde makam agence kitoko Tantine Lindon, so to landi bien et là on a sali remarque Tantine Lindon à lata kama kasi Tantine Lindon zolata bien parfumé là. Papa Chiral bango za botiage à musala propriété babota mananga uta radio le début dès les bas âges ton ba parents na yo ba sokola yo ba nika ki bo moi sinon ba l'action déjà qui était non koto ba boka amaji ba nika boy pour so yibi ko nika ki bo moi cité yo bo yibi ka chudu loeno ndanda mabete do e banda pena na 4 minutes pena na ngale ma pena même ta ba string na ngana nika ngo et ngande na boy pena kete pina journée même ouais non c'est inventé na ngate moi je me lave 3 fois ce qui n'a un programme bina ndako 3 fois mais so ezana ke na bimananga là des fois parce que je n'ako maton on a sokoli mais tant on ozonga na poka na sokoli na kula nanga mais connaissons nanga déjà des fois je vais changer parce que toi bato yebita ta ba si mo yemde zaka so suba ya mikem kene tanga mala souvet pas moi solo so ito la dit Tantine Linda trop Tantine Lindon trop propre babi sur la 3 fois est-ce que yo peut sur la 3 fois il y a un des problèmes côté quoi sur la 3 fois Tantine Linda ceux qui te relukato ye balisusu la raboya na mai ko tuna ko makambo na te nenga mona na aboya mai ko tuna ko makapte ka to la 3 fois mama et ko tuna sauté aboya mai pardon comment de la sauté chers téléspectateurs faut beaucoup comprendre Tantine Lindon asa problématique Tantine Lindon ça t'arrive aussi que mibali na poto qui chasse et partout ba dragueux et tant que Tantine Lindon oui yungu yebika ndengi bango bazalaka te ba mibala poto balinga kaka nde zalaka ko benga melu que ça langa plaisir na ande madame fidèle omoni kombo yoka ka fidèle oka fidélité d'ailleurs ka famille fidélité c'est ko fidèle yandenga fidélité famille donc fidélité donc na pena donc na kana mbali moko et puis azotalanga je te dis coucou non tanga kombo na été pour na Facebook bondo zela et sopio makasi ngapena na nga lesbienté ngapena na ka de moninga bona lesbienté na lelité
Sinon, comme aller un jour, le bon bala trahir. Parce qu'il y a condamné la plupart des lesbiennes et belés, des déception. Au moins, on a déception, bala salindingoana et à se retrouver l'aime sous nos regret moko boataka l'aime sous espoir que mbala au salanga boye à se escroquer. Il y a trop bien gabongo bescro vaginal. Maman, donc c'est que tu te landela tantine ligne dans azab no kipe azab na moto alinga mingi. Azab occupé franchement dans azab no occupé. Ce que ça rappelle na ba penser nanga longola et surtout na mon ndeti yoza no mtabagu nanga te franchement kade na mon liyo gunanga te. Limbisa ezana ngo manquer au respect mais ba penza et ça pena ba gunanga te yango mon alinga ko kopesa ka ba mexi na ba femme baza et puis obi ke makambo na lobia na pona mona mbai na ngando talanga la mona kazo talanga fona répondre bongo moninga ndo moninga bona kipete na za penza donc moi si mo boye mo bali et puis na donc ke bisande basa mabala ngara na problème na yote mais na problème ka na basa mabala mbai na ngakoti yango na lo pasiko na za na problème na basa mabala Faut basa mabala ndé. Point na problème na bango. Yango li campé na tunati. Na comprendre tout à l'heure le biozara fidèle. Na mona boy bon wani. Donc problème. Na ba no talanga siko ka respecter muta pesa ko mbongo bébé anaye. O mesala ka assembler lokolo mbama malamu ko betelo mobo. Ya on aloba ke ngana na problème na basi ya mabala. Donc basa mabala botalanga partout na monde. Na pesi mbota na mababi kuitila linyongo Rachel. Moni basa mabala baza na problème na biso. Mais ngala problème netini. Ah oui. O moni mibai na bango. E kabusanga ndenge bakanira biso. Oh bango balinga mibai na biso boy na mibai na bo. Oh. Bafinga biso batasima. Mais ngapi na vai na kalki na biti non, c'est toi batasima. C'est que bon baza batalibo et aliboso. Ah oui. Tant yo fingi biso mutasima, c'est que yo zometa liboso. Mais ndé nos aka muta liboso mais mibali na yo ba okimo ba ya pa biso. Cela veut dire ya no likamba osona te. Ya likamba opota na pete. Ya ka likamba linda like ya. Tourna yo za tourna yo, tourna nga. Po mobala ngodongo moni wana ato lambeli, ato tele biloko na mesa, ato ziki moto. Mbete hôpital. Aoyaka. Ah mbete hôpital, aola lawa, mba batunya sot. Ceux qui malade ne siloseni. Hôtel Moki. Yango tiko bloquer langa ba jeton et puis na ipso vérité tika na yo continue langa ba message tiko lo belanga ba n'importe kana limba na ote na toute la publicité moka mikolo kota kimbateke mbaso ekiti et puis ni veut quitter li il a 500 francs et comme 250 francs siko calculer so divisé par 2 parce que na bambi 750 ya mbonzo senado Fessul aussi ça y a un peu donc basa mabala aloba boy ba problème na basa makana problème na bango nde boy te mozande na problème na bango basa mabala ngana na problème na bino mama e basa mabala ndongala yokuta longolo yote Isabelle ndongala za copine nga ya pesanga ba conseil belé et puis Chanel et Landonalman et bambote belé na PC bambote belé et puis na pesi bambote na ngai na yina tanga kombo na motema labo mama ya bana ebele mama Jeanne Badjogo mama Jeanne Badjogo mama obinaka sala kaibi numéro soutien nga atinda soutien nga na numéro nga mama Jeanne Badjogo na Londres na pesi mbote ebele Fleury Litoki le Terminator na Londres pe masa na ngai moko yebika ndenge zala esaleka bien. Je profite aussi de saluer Junior Isamala. Balobi Junior Isamala Koto Zali ba gros bisous. Oui ba Junior Isamala te. Oh combien c'est quel problème? Malam, yo to tangit. Bon, Junior Isamala ba problème mais comme le meme singamba. Mais je te salue de la part de Chimel Lou qui est au pire petit non yo yebi. Junior Mala, il va t'en que Junior Mala Isamala Isa Junior. Mais yo tangi. Nyo sote Junior Mala Isamala Junior. Talaka ye kota zali ba gros bisous ebele, kota zolanda biso tokoki ko yeba to zonga nanu bien siko. To zonga pena to solola. Siko Tantine Lindon. Na rôle ou incarnera Tantine Lindon. Na rôle oyo ou incarnaka ki yo penza.
Kinga tanti Linda. Teki yo pe mususu étant que artiste sikoyo, étant que brifi, étant que brifi vraiment. Rôle nini oyo et même la ko plus ba marché et ça tantine to. Nga tellement naza polyvalente soko yambi brifi de tourner makambo na soko so na Linda za kempe zuwa. Moni mumbalo bokabwani kala ngabeta alisone pa pambate. Mukolo yamba brifi tuna makamba brifi. Donc c'est ça. Ok, mukolo yamba brifi da rotuna e potanti Linda bien e bi makambo wana te. Tokoki koyeba tantine Linton. Kosala rôle wana ozwaka ngo pa muto imitaki mutu to ezaki pena ovandi boyobi te nga pena tantine Linda. Teza nango kaka nde tosala kamusala par rapport ya histoire mozo sala et surtout ceux qui remarqué le kona bato ba sepi nango ndetinga il y a des fois na les capene mission tantine Linda troté ba fanatique na ngande ba komisko kutsanga makelele tantine Linda donc na biso ba komi ko kutsanga makelele makazi. Toi na posa na yoto yokayo sikolo kwanga na sana respect ba fanatique wana pona za la Linda banda basala ya biso car ba fan wana o batindi ngai molobeli na bango na ya koluka rôle donc c'est ça yango na penza kaka yana ko rôle ndate ba fiti utenga bakasi tempo na linge pe na yeba na yaki pe bien déterminé pour na yeba ezaka rôle to eza pena ke ki tantine Linda mais na zu réponse ezaka rôle Oza tantine Linda yo kasini mama ba problème eza penza tantine Linda za wana apeseli ka ndenge ezalaka tokoki koyeba tantine Linda sikoyo ozo jouer kaka na rôle ya mama Mbali Osomboto tena groupe rôle te pour rôle les animes le sumo mta joua kapé rôle nimba le sumo kapé na joua nga tantine Linda mais nazaka na groupe na ye et na pesi derrière bambote mobala mama mejingola mbe na minute azaya Freddy aza mamba le sombo azaya Freddy na pesi bote plus azali donc oyebi ka place ataka na motema na nga ser na nga Claudine Asemila double nationalité abilanga briefis ala kaka 17 ans toza kaka to kende kaka Asemila double nationalité ayebi place azaka wana ya nanga ye moka yebi et puis nazaka vraiment reconnaissant ya muto lolo la kenda tana zaka en Afrique du Sud na muta bengsanga akosa peke nazonga liso dide sombo petit Jésus Chamamba ye na kobosa na kaete na pese mbote Chamamba nzeta mbila lo mama yo yebi ka ndenge zala ke puis Jenny Okasa la charmante ya yebi wana manager na ngai BBC de Jobour salon de na Jobour wana boyebi na yovi le pive na nga Jojo Mulex bambote bele maître Tchenche maître de maître Ramazani Amisi Kasereka patron, poison, boss. Ok. Balobi Azali, Kaska Sereka, patron. Kaska Sereka, poison, patron, boss. Ok. Balobi soza boss, tokoye bango po chimeni luki ndetembe. Tokoye bango. Tokomi ko chite na suka ya émission na biso. Oyo vraiment toyaki ko luki no artiste na bino ayambi biso ki Toko veut dire vraiment artiste. Mot de la fin nayo tantine Linda ezani. Mot de la fin ezate pour na kufite commune de la kapeli wate pour na posa na ngote mais na ebika ke Ted Tendai maboko banque loketo forme monétaire mobala mbongo mobala copine ngai maman Gel Fouti ma Fouti donc la PC bambo tebe na Ted Tendai na toloba tout à l'heure et puis ya Willy Moucheni bambo tebe ya baleke bela soutenir tout le monde atala capoter code mboka 00243 ya Willy Moucheni nadia nkuna moka jimwimpe kande to sola kitbozi la bomona makambasi kamumpe pasika mais na minute déjà batala déjà donc na Caleb Sinark nzonding ba mona film autoté mikolo wana donc Jezabel un parcours merci l'invitation et quand de tout ça la kabulo na biso yango to liaka wana to jwa wana bana Luanda pe ba yamba ngai bana Luanda bambote Bob Kidimbu na kobosa na te yo yebika ndenge za la prince d'Angola bambote na yo la force qui écrase brigade de Sarbati yesoka zangi mokili loba oh ndeni mobile na zangi wana yanga animateur mataka pumbwa sauter lox panze loka ya Tanceline brigade de Sarbati papa na Isaac. Ok, d'accord. Salutations Pélissus na brigade Sarba. Koto Azali, la force qui écrase. Bambo Teneyo, ane belé, Koto Azali. Ndenge na loba ki tokomi ko chite na suka émission na biso. Mais to rolinga to e tantine Lindon. Na ki tantine Lindon na carrière na osali combien d'années?
Mais Nakitantine Lindon, si j'ai eu la bonne mémoire, ça fait au moins... j'ai oublié, hein, j'ai beaucoup d'années Nakitantine Lindon parce que Nakini vraiment et cartonna qui grave. Yango sala qui bat tout toi yambanga la tantine Lindango. Mais les jours à venir, vous allez comprendre et commander balobaka, vous allez subir la niatakance. Mais année, j'ai pas encore l'image, j'ai pas encore l'idée parce que j'avais vraiment travaillé de ça. Bané belé. Hein, dès dans le baka que Siara Pexi, mon Nzambe, joyeux anniversaire na yo Siara Pexi, mon Nzambe, Siara Pexi, hein, joyeux anniversaire. Zalaka ndo, zalaka moté mala, mon Jessimba, vous la princesse de Paris, sola bien, hein, tika ba système. Chancel Ochudi, nabi kozana ba prière, nabi kozana ba carême, nabi kozana ba jeûne, mais na peso kambo te pour Nzambe de katina yo. Osomona ba funa otanga, osomona na otanga ba na poto mba sambelaka. Ozo comprendre? Net lokwa ba mimish bonieme basi oyo basambelaka makasi na kati ya Suisse. Kombo on rappeler nga mimish bonieme. Kombo kitoko mimish monieme. Bonieme. Siko nzembo ka mtezwe nga na moto. Boniame koko, moniame koko. Ma copine merci na bi ko sepende na boaki yo. Ta qu'on se connaît pas mais na boaki yo mine salo bien. Olingo wangana. Kotinda code te sans swate, kotinda la santé. Ah, ça, 50, ça va. À 200, c'est bon. Mimish Bodeme Koto Zali Kula veut dire au moni tantine Lindon. Nenga lobi bien recevoir santé. Donc, yo penebi oza trop cher talaka yo Barbara madame. To komi ko chité na suka émission na numéro tantine Linda te. Te tantine Linda to ko pesa yo. Émission nanga mama bono yambinga te. Okatanga makaso ko kata string. Na pesi numéro nanga téléphone na mi bal nyonso ba marié. Bubenganga. On marié binganga moi ça zone nyoko na ndako ozaka reporter binganga na consoler yo mon bali na bali nanga zo kanga te ki a côté na chakangi porte et bonga yo kanga na wangana plus 243 89 633 0667 plus 243 89 633 0667 donc on a numéro ya tantine en ligne non. Bon, tantine Lindon, babi ba homme marié nyonso ba oba sepelaka na tantine Lindon. Bo benga na numéro wana akozala dispo pona ko répondre na ba posa na bino. Pona ko répondre te pona ko linga bino. Ngapena na osala jeté. Kofi ko tayemba yeko pasuka nango te. Hein? Ego Pascal Angote. Pascal Angote. Attends boy. Pour la kaka tabalia. Soko boye ko pola. Pardon. Na boya balia, soko boye ko pola ya pardon. Tati Linda veut dire vraiment à ça problème. Alobi Pascal Angote. Télé mais pas mon opo. Tantine Lindon. Tantine Lindon. Comment on écoute makasi. Babi tantine Lindon bien habillé, bien sapé. Babi moi si des propres à sokola 3 fois. Binomo. Naza pena ba pola makolo. Tantine Lindon azana ba poil ya makolo. Donc veut dire bana poto bozo mona tantine Lindon donc eza dégâts. Maman. Tantine Lindon. Makasi ça rend troublé. Bandeko faut beaucoup comprendre pour tantine Lindon aza problème mais to komi koko malasuka tantine Lindon na lina eba na omona na actualité ba publicité on dirait nada nde azo beta bino mabe nani nada ya solo otala émission moko papimbo masalaka na Weranson tamba tunie kama kambo kutu sala ibuate kabo saka loko simbi buku siko pas je faut tanga maté à simoté ou tanga maté à maté c'est tanga mato alo c'est ne paloli pas que tanga mamoko Moïse tango abaka bukakani donc merci donc pas de réponse place aux akamayi les pendant comprendre professeur facile comprendre nga facile te la comprendre openzati mais opesika des troubles pour la moitié la lobani pour polémique pour nanga obina bato ba se plan nanga so bamuninga na salika polémique ba bayinga polémique na classe ya bato nango polémique na classe bato nango yana nga janonga bato seva epse ngaleki na ngai na lingi polémique te nga na fula mutu te ba ofinga ba otonga ba boye tantine Linda ka oyazali T'es sans blague, tantine Linda. Je te dis na vie
ozo sala émission za na bato ebele baofinga yo bazwa succès mais yebisa bango ke ozali ndongo pakola te lisumu lisumu te dépendre pe na éducation hein. Mais il a plaisir à poser comprendre que dépend ouvre ça ou dépendre une éducation mutam tan éducation na ye ya nanga janonga matuse valobe nanga brifiza la kata na lindo wana mbaye na kala brifina tan kombo linda zaka ndo zalaka OK abi vraiment ezali kambo éducation et donc ye pe na polémique ne baza bande konanga na pesi mbote na Mike la Duchesse na pesi mbote na Mike la Duchesse quoi donc à la Duchesse na pesi mbote na sema be Nabagisi Hans Luzolo, les fantomas du théâtre populaire. Ah donc Hans Koto Zali Bambote no ya trop na richesse Luzolo. Donc bangoka Véronique Wasianga sianga Bambote belé place oza et puis Bambote na batutu batale émission ceux qui m'ont remarqué Zali botinda kaka to bongisa kande zalaka. Kali bako ka biso peto zaka bata ba problème so muno ke beti bako limbisa kaka ya. Ben oui. Ça c'est pour nous wangana. Non le baki non bakusala montage. Montage monsieur comment le comment dali kamba solo. Tes montage zanga te bazé long nanga ba zanga te. Voine zaka bongo. Donc ozo wangana meza yo mozo boya. Ya wangana te po anine. Bakango bato na prison. Quand des Bexi mon hôtel prison peut-être sur la prison. Alors bamna que terre au déjà gana fo. Ya ebosko nga moi sina be infectieux za kala mso ba place musuno ko suwa te. Waouh! Bah le bezali kambo éducation, oui, nous on est très bien éduqués. Bah bibi so eza polémique te. Toza ko sala ka andi musala, toza ko luka kaka bato. Oh biso na biso ba fan club. Oh to lingaka ba artiste na biso. Donc tozo obligé photo tout na mituna oh biso na biso to mituna na bandaku. Na sûr que bozu ba réponse na mino to komi ko chiter na suka émission na kopesa mbote makasi na Papa Emani Wenge en direct de Panama Koto Azali ba gros bisous na kopesa tonton John en direct de Hollande Koto Azali Papa Emani Wenge oh bazaka na ba masela teye pena famille Wenge baza ba Robert Wenge ba Philo Wenge mamba jibe ba wera ba bango sikoza pena komba mboka ba Emani Wenge ba Philo Wenge ba Janine Wenge ba Chouchou Wenge ba Talibo Talima kande zalaka c'est pas de souci. Ok, mes chers téléspectateurs, bah onion so bolingara émission HS de Star. Tozala ki wana pona koyambela bino artiste na bino o bolingaka mingi na bike na poto bo sepeli makasi na koyoka artiste na bino ayebisa bino o nini abombela ki bino. Na sima ya caméra na pesi lisusu merci na Medi Ngwadi Koto Azali ba merci na e soki boza ko mona image oza kitoko donc c'est grâce à lui quoi. Na cordon na biso ekibumba papa na biso Edo Amani Koto Azali na bika sepeli na maman GH côté bazali na bika ba sepeli mingi au revoir.